esengo ya koyeba ke boza tellement ebele bozolanda biso awa na Concept TV epuis bomona biso susu na canal Egos Kambala kaka nde nasengaka na bino bosabone bopartagaka bavideo ere bozomonaka yango esalaka biso vraiment bien na bacommentaire wana botikaka yango nde epesaka biso courage ya kosalelaka bino susu mosala place tosala mabe bohésite te botika baremarque to basuggestion na bino ekosala biso vraiment bien Alex Ngandu mwana moluba le Benjamin de la presse mwana bamama autrement dit mwana nzambe naza toujours wana pour nous servir bino ensemble lelo sur la gosse Kambala toti kolanda ba sortie médiatique ya bandeko na biso koto ya baku tomoni sortie médiatique ya Gola façon nini azolobela batu ya famille Libota façon nini azolobela Belvi Kandi ozali cousine ya gosse Kambala gosse Kandi Kambala tozane pe ana plateau tosola to ka ba réaction na ye ningo ozala ya profiter opesa ba merci mingi na mama fi mama masolo ya papa Das Milan du Botala biso pourquoi pas na président Jacques depuis Evry pour couronne les rassembleurs de tous les Congolais ban Evry pour couronne tout na peso bambote archibal na peso bambote place ozali boutique d'habillement boutique dame bijoux molato na kanda kanda adiba na basi tout okende kolata na bijoux molato na kanda kanda adiba na mibali bokutana na Megatop na India A63 Megatop na Nyangwe salo dans cette référence à Major merci na ingénieur Dominique Kialanda Otema ya Mayolanda Juliana Nzita autrement dit Mayo depuis Luanda Baotala biso na mon agence de construction Betsalel All Buildings voilà na mon directeur architecte Innocent Mouchi moto moko bien Gradikianda Mobutu azotala biso Gosse Kambala bonjour. Ouais, bonjour Alexis Ngandou, bonjour pe na famille Libote Momba partout bazolanda biso dans le monde émission nonde Alex na profitera pona kotanga moi 2-3 kombo ya bandeko na famille Libote pourquoi pas na pesa merci na maman na ngai Bibi Kamba na Suisse wala respect na maman Bibi yo solandeti maman Bibi Kamba te monika Gosse Kambala bwa yo pourquoi pas na pesa pe merci na Mavala Mouyemba na Londres pe famille Mouyemba Mouyemba na Londres pour bozara famille Libote respect na bino pourquoi pas na maman na ngai Arlette Mwaga na États-Unis respect maman Arlette Mwaga na États-Unis pourquoi pas la maman na nga Ursule Nimi maman la Plamedi na Stella Makenda na Bordeaux respect na yo wana donc voilà maman na ngai Nash Chanel motema papa José na Bruxelles respect na yo donc voilà Alex na ton pe Singapour na tika moi quelques personnes et ça là nga bien voilà merci beaucoup Gosse Nasi au carnet na bandela émission to landi sortie médiatique ya Gola façon qui na Belvi a traité Belvi songi ya Belvi yo tonga batu na matanga ya mwana ya décor pese susu ba mes condoléances place azali Belvi ko tonga batu na matanga Belvi atongi vena biso mari donc ozalo roi jouer na ye abenga kia tout moment ndenga lingi et puis na ba dire ndenga zo kende nango toki déjà lobi quelque part wana o mari asala bien ezaki mambo bolingo dia bolingo esila yoza cousine ya Belvi et cousin pardon je m'excuse cousin Belvin est-ce que Belvin au mari bazai non déjà ba relation moi bolingo to kino moi malembe ko est-ce que tali biso Alex Ngandou est-ce que tali biso OK est-ce que relation amoureuse ya Belvi est-ce que tali biso Belvi aza moi site o mari amwa mobile ngaba makambo na kamusaka ngai Alexis esui ya Gola wapi eswaka ye côté nini ngaba makambo na kamusaka nga ka yo oya na tefo lobi omeli babiloko na yo o melaka omeli babiloko na ya melaka omona ye na tefo lobi ye Belvi wana lesbienne ye Belvi wana kaka ye akoya ye Belvi wana azowela kutu bobali na kofo taba contradiction ka ye akoya sur la TV la mbali na kofo ndeni kofo mbali tika nyo lo zebisa te ka ye oyoka kutu ezaki makambo bolingo omari na Belvi sikoyo makambo yo mozolo bozo comprendre nango te tantôt benge lesbienne ye lingaka bibali ta lingaka basi tantôt yo ye okomi susu no ye na omari ezaki bolingo est-ce que tali yo électeur solaka la pembe père donc en fait maman le bon comprendre azo comprendre la yango te c'est chaque jour oya yaka soki azali na sujet te aka na posa batu batala ye akoya bandi koloba ba n'importe quoi na TV na ye oye moko azo comprendre te kezo rattraper ka ye moko oye moko musu na talaka mission ya momi wana na yebi kute so azala position nini
na nenga mabete na mona da émission moko ya moko to nika bilamba na ba kechi na maboko na ba manyuka mais azolo bage ya leki Belvi na la Belvi pop ye moko ba noni ka ba ketch na manyuka père or Belvi to sola na to bika ko ke mikilika pa somba ce soir ako ke mikilika pa somba peut-être peine so muta bongo yo zo finge pauvre yo muto obonga la vie asukulaka bilamba na maboko te même ba machine ya ba lavage na ba $100 comme la nguta kalonga ta balu yo za na ngote mais oye ko finga mutu pauvre za neloko te mais yo moko zo la kisa ki pauvreté na tevango na même émission bébé c'est émission o bébé c'est émission ngano o bébé c'est émission parce que to yo zo ko finga mutu pauvre yo to ko zo finga mutu pauvre ke abi yo kutu ozo kondo salisa manzaka na opa bana berne kingongolo ozo lo bango na émission c'est que yo tango beta masola ndingola c'est que yo tango ozo sola bon photo mona yo na ba salon mo VIP ba tio makolozo ba donc kato manzaka na salon mo VIP c'est bon ko ça manzaka pa bandeko na biso ba lekara ba beta voilà tango yo zo lo ba bon to mona te que yo zo nika bilamba na maboko na ba manyuko zo forcer ni to tobola jean Zoko tchongo na lavage tout le monde ko to machine à lavage on a parlé oza na ngote ozo sentir que mouton ça ba émission na ye mabe dernière fois côté qui prison awa batu ba pesa ki faute pas batu ba kenda ko funda ye mais à côté qui prison pourquoi ozo finga ozo bimisa ben insanité na munoko na yo okomi tina niveau ya kolongola pantalon la tisoki jipe soki nini po la sa batu sima na oki oza na tâche ti est-ce que mouton bon ça normal mutoko OK parce que aosala makambo oyo ye moko azoyeba te azosala nini ozobima ndenge nini na miso ya bato baotala biso est-ce que soki omari azalaki na relation amoureuse na Belvi est-ce que eza problème na ye est-ce que omari aza mobali te aza mwasi OK ekoswa yo pour quelle raison et puis soki tongi tokende na place obandenge na ebandeli Alexis na baka chaque jour Belvi aza moto atangi classe ayebi ke yaza na groupe te ayebi ke musala salaka eza production ya film aza na temps kobenga mutu nyonso alingi et puis mutu nyonso ya kobenga Alexis aza na droit ya kokende kotourner partout oyo ye alingi Belvi mutu abanda makambo banzonzing te ba major bisadidi bayaki baya kokuta pe makambo bango bakoti bazosala même Belvi avant ya kofungola chaîne il est passé par là ye pa bando kene banzonzing pa ba major pa banani ozo comprendre lelo asalami na ndenge oyo ya bayele na ye et puis ayebi ke musala ya nzonzing ndenge zana Omar il a droit d'aller rester partout ya lingi a tournage eza so babengi ba pese caché na ye akendo kosala film na ye bango nde na mutema mabe na bango bakomi kolinga nde ezalaka te ke mutu soki aleki na film pa Belvi akendaka kotournaka ba place mosusu bangi bakomisa yango neti ba groupe moko boya théâtre même kutu ba sans souci basia tula bazaki na ba groupe ba théâtre mais là ba belombe bangi ba groupe ba théâtre mais surtout senga bo bakende osala ba nzonzing ba ndeko kende et bande ko empêcher bango te ke bakende osala ba nzonzing po soko sali ba nzonzing ta bo silisa bo zonga na ba groupe na bino mais lelo yebisa ngai Omar groupe na izani Omar asala na théâtre na groupe nini vivre na banzonzi vivre na banzonzi tu ba bengi pas sila et ça problème oh il faut suivre ça Belvi bouté mais c'est là gol on dirait ne Belvi qui pardon Omar qui doit tourner place mususu ya sepela ité dit que peut na programme Omar à intervenir na film même pas tant ba benga na ba téléphone tout le monde a traité qui ya mutema mabe te ba ngonde ba toza mité ya mabele mama Léa ba benga gai kuna et pas sila ya ko sala te film awawa ya yebise ke non na ba film ya Belvi pour na tourner awawa non na sisité bango nde ba mona ngo mabe OK bango ne batu ba mona ngo mabe mais Belvi lui-même il n'a pas de problème aza na problème te parce que ata Omar ya ko tourner pas Belvi ata ko tourner pas sila eloko zo kabula biso bo kesenza kaka ekomeli écriture Alexis eza écriture donc bozo batu nyonso na bozo kende tourner mais tant bango mo ba yakenda na ba scène différence c'est ça la marquage na écriture ozo comprendre tant que Omar wana soka l'équipe à Belvi ndenge ba kokomela film place ba ochaye au mone différent là jouer na l'air aucun de place mususu ke ko tourner au mona pe kaka mame
mais moto mosusu pas regretter mais film na komaki mais makambo ba salo yango te OK. mais lokwa ba pese caché na ye a retourner la kaka belva yo komute ma passe neni parce que ibike na suka film ndenge za boite o maka tourner kuna toka yo tourner awa différence ezala kaka na ozoloba mambo ya critique tofandaka na sortie médiatique ya gola a traité Belleville songi Belleville akende otongo mari na matanga ya décor selon ye ndenge ya gola azolobela ndenge Belleville amonaki présence ya mari na président Lombe il fallait pas bazala wana abi matanga on dirait ezalaki ya ye Belleville po bando tia bando imposer bato oyo baokoza na matanga upana ya bitango oyo babiloko wana tu wana ya Belleville songi aki kotonga bato na matanga ozongo ndeni te mais Alexis aka marque ya argument zangi na makambo oloba imagine matanga est-ce que Belleville ça promener président Lombe a robot ya président Lombe aya matanga décor pour quelle raison a robot ya Omari aya matanga ya décor pour quelle raison totali ba sortie médiatique ya président Lomba ce qui c'est vraiment makambo ya soloba ke batonga ki angalo maloba malamu pona Belleville est-ce que angali ngabatangele combat Belleville n'importe quoi Belleville ça a bon terme na batona nyonso za promo mutu te Belleville ça la fierté Elombe ba film les tango sala bato tala ba omona Elombe vous comprenez et puis décor amona mukete et puis ye bakamba solo basala ba preuve ya zalaki l'air bazotong elle était là tango bango bazotonga ya zalaki preuve ayena ba preuve tangible omoni ba tango solo omoni na balobara nebela balobara nenga biso to yebeli bango so azana ba preuve ayebi na mamono beza solo avant quand émission na ebanda boyoka ba biloko wana OK na batagi neka koyoka voix plus soka ta soko chata ata voice oyoka voix ya Belleville nenga oloba de temps batiaka ba voice te to batiaka ba vidéo wana be straight oloba ka makabo solo beza pozo oloba lukuta et puis bakosaka nde ba opema ngalo comme ça nga yango basala nini bakosaka nde ba opema mais je te dis vrai nga yokela maman na bango mawa po asana bato ya bien te entourage dai hein nani si la ro OK eno kila ke mawa asana bato ya bien te ana bato bien o te bon muneti ya kola mutabi ba tendresse nanu baba nalobi nanu bavanda te yo so mona Alexis totikalo yo so mona demer aleki na télévision akiti pantalon na ye po alakisa bato kino nazaka na tâche te na nsima so mona jemima leki na émission moko azosala akitisi pantalon na ye alakisa bato kino na nsima na nga naka na tâche te botala naleki sila na beauté naza na tâche te yo so mona yake bango ka nde bayaka na babuzoba wana yo soka demer to coach to nani to Bianca to Jemima moko aleki na teva lobi sila wana so na zue na kobeta ye yo so yoka ba wana eza bajaka ba émission nini bango bakosala ngo te bakosala ngo te parce que non un ba se respectaka lano de deux ba respectaka star na bango de trois ba respectaka famille libota mobi limba parce que ba yebi ke famille libota tant to sala be mission boye ba mama na ba papa na bana na bango ba vanna ba otala biso akotala biso 40 minutes akotala biso 30 minutes akotala biso 50 minutes aza à l'aise ayebi ke ndena otala émission oyoyo bêtise ezala te mais ya bango bazapaka bazapaka mo blague muta bandaki na bana pina bobu ah c'est quoi ça enlève moi ça comment on a poto batala biso ba TV oyo kapena zapang parce que ils pesa bana éducation te OK ozo ko respecter mutu te même ko benga mutata mama ya pamba pano eza kilo oria na TV yo Belleville leki na yo to la ki sabe éducation to zwaka na bandako Alexis parce que éducation de base e banaka na ndako ponga nde dikambala na botami na ndako na biso nde ba edika ngai Alex atan ndenge nini so na balabala tatu na sangana 10,000 master 10,000 amis so bo sa makambo na bino mabenga na éducation na ngalo kona utina na ndako makambo na mabebo osala so to sala ngote na otika lo sala ngote OK ozo comprendre to la sala bande to kola na ba parler to la sala éducation nde to rataka ba éducation na bandako na biso mais c'est honte
mais après ba âge moko boy okosa pe fort yo moko o rattraper pe éducation. OK. Ouais, so koli faut conscience na zonga ka pe ba yaka moko. Et le roi rattraper éducation na ndako na âge na komi nango na mi pesa ta kilo. Yaka neti mutu mwasi moko boy akomi na âge moko boy azoluka libala azobala te azoluka libala azobala te tia komo mona ke bon le roi na obala rate a se décider moko bon na ko kufa pe boy te le roi na zobala te fona za quand même ta na bana so na juice mi mbalo na olongola te na kobota au mona ya longola ba zemi to me mbalo ndeti zemi ngo compliqué ya boti kaka te asali calcul ya âge na yeke na longoli déjà 8 mais mobali pe akobala nga aomona na te na âge na komo komo ngo ménopause komo sani ego moya so na longoli so ya mbalo seke ngai na kokufaka sa mwana do seke mbalo mutu akobota akochanga zemi il faut na botane kata mwana moko wana na mona kata mwana nga seke libale koya eye ekutinga na mwana seke pe ya te lisesel lisu moko na ngandi babetaka tolo bato ndongo ba makasi bena kobeta tolo na lisu moko na ngoy ozo comprendre c'est-à-dire que comme on a âge moko boko comme ozo ba décision moko important na vie na yo ozo comprendre comme ozo ba décision moko ça important na vie na yo soko ozo ke éducation bien te na ndako to soko kata ke éducation oko ba âge moko mona ke te makambo ngana ko sala ngo susté o se éduquer na kibukolo soko ko éduquer yo on comprend et il y a d'autres choses faut ko talaka o leka na TV ba ndiko loba makamba lukuta et puis melele ngo pema et puis melele ngo pema ozu pena ta ozo kosa ozu ta ya koya kokosa OK ozu longo pe 30 minutes ozo loba n'importe quoi yo mo conscience dans ezo yebisa pe ke makambo na zo loba yango te parce que l'air Bellevue futonga ki o mari na président Lomé ya zalaki azaki témoin aye pa bakisaki liloba mpo na suka ya koloba ngo na TV to décor abengaki pembeni tala kutu Bellevue ayaki awa azotonga atongaki kutu Elombe atongaki kutu est-ce que décor aza tala numéro na ye o abengelaki na tala téléphone yaka to totonga nanu makambo oyo nde azosandisa songisongi epuis ya monene songisongi ya monene parce que oye pena kutu ovandi mpo mokili momba bamona yo ozotonga oyo nde azosalisa otonga oyo eza émission te soki ya solo Bellevue atongaki omari atongaki président Lombe yo soki otonga oyo nango na TV po esani est-ce que oyo kobongisa to oyo kodétruire moto ayaka kobongisa Alexis atanga nde naza boye so nakuti yo na mabe otrompe mwasi na yo exemple so nga nalingi libala na yo etenir na obenga yo na silence Alex omoni ndenge okosa mwasi na yo na mwasi wana esala bien te tika makambo wana akokutana na yo ekesala bien te mais so nga nake koluka mwasi na yo mpona yebiseke omoni kutu Alex naye koloba mpo na eza mposa kobatela libala na bino omoni kutu Alex namonaki na fille moko landela bango seke na obongisa te parce que makambo ngo naye koyebisa wana ekosemaine trouble na ndako na yo ozo comprendre okeba surtout na bacamarade na ndenge wana oyo naye koyebisa oka mpo namonaki mwasi na yo na mobali moko kuna te po soki nani aposaki Alex ava na mwasi na ye na kobenga mwasi nde pembeni mais omoni mambo osala so comme pas Alex ezala bien te tika wana seke ngana na posa bo continuer mais so na ye koyebisa oke ngandu moni kutu chéri na yo naza na posa bovala ye olandelela omoni suspect na garçon moko boye kuna seke nani na posa bosani bovanda te parce que ntango yo koyoka bongo ngima tio mafuta ozala dam kutu ozala confiance na nga mingi okoza kuna ntango yoka mwasi na te mwaka leo komi na ndako bobandi koboxe na makambo oyebi kutu ata na mutu na makolo bien te pourquoi parce que gosse mutu ayaki gosse akokosa nga te ozo comprendre c'est-à-dire que ntango ya koloba na TV wana aye koseme nini trouble azoluka Elombe décor ozo comprendre omari babebana poso oza na esprit te ya kodiscerne ki motema mabe na kidogi na ye azosala wala ya koluka kopanza bato bokopanzana heureusement que bato yango oyo azolobela wana baza bato oyo baza baresponsable ce sont des gens qui réfléchissent baotala kaka bo ya koloba ndenge wana ndeni est-ce que lui il était là l'air Bellevue totonga donc Bellevue totonga derrière mutaki na matanga
Nenga zaki na matanga na lisoni ni obetele. Oya ko capter po yoka. Pas na mawa. Ana tant émotion. Ce que ça te que courage mon cher, ezan jana biso nyos. Nini yo kozwa tani ni yo kozwa pondo ebetele ya masolo, po batu bazo ya wana ya bandi na batu. Batu bazo ko pese bazo ko pesa e ko encourager nenga bandi na batu musu sa famille na. Et donc courage, courage, courage. Parce que tani ni o belve ozwa ki ye, po longole place wana pa no tonga o magi, basala ki combien de minutes ya matongi. Combien de minutes ba kende ko tonga président Lombe. Combien de minutes? Après, na souka nango po Belvi azwa nini. Allez-y comprendre que ndia vanda gana za émission te lokola comment la chaîne moko signer sur contrat la chaîne moko pas que ça 12 émissions à mois. Hein? Kasi loko azwa chaîne moko ko za 12 émissions à mois. Avant ni boza na sujet te ayeka ka bandi ko n'importe quoi. Pour ba compter ka no émission liboso. Émission mi balé. Émission mi sat. Pour que c'est ça ni. Manque émission. Est-ce que il y a gola bla ko vanda bunenga vanda na bu abengi mati de gol na mikili asali émission poser ba question de plan normal batali ba sepel l'émission arobe ka pena ambazi abengi tango fort arobe nga miel de son arobe nga wer arobe nga chesak yena yebi aro jwa pena ta vandi pena bo vandi asali émission pena ndenge za to za rappeler Alex bon ne to za bo to yamba Rio de Janeiro ya BCBG to yamba métro effacé to yamba Mbappé Joski. Togoyamba parfum d'hiver. Togoyamba Josi Dena na Lentelo. Togoyamba Félix Wazeko. Togoyamba Babindo. Togoyamba Seleo. Togoyamba Deplique Pomba. Togoyamba Fabrigaz. Togoyamba nani contremaître Ibrator Mpian. Yo so mone na émission bon. Faut les gars ko sia fingi. Kwa le gaga akosa fingi akosika fingi akoyeka akosa fingi miso mu mabano banda itina suka lukuta na lukuta. Voilà, merci beaucoup Gos Bikambala Kandi vous ya batu ya Belvi Tena komo silika batu komo silika OK malembe to chité na biso déjà problème ni les ala rentre famille botana baba kuka succès ya Belvi batu ko supportant succès à Belvi, savoir-faire naïe. Badwa ko supportant odi. Sikoyo ba mona bato nyonso ba soutenir ga ndeti ba binemi na bango. Po ba commissaire ennemi na bango. OK. Sikoyo ba mona bato nyonso ba ndima Belvi na motema moko, ba ndima ga musala Belvi. Bango sikoyo ba commissaire bango ba binemi, po ba linga ga Belvi te ba commissaire déjà Belvi ennemi. Oyo ba wele lokoti. Po so ba fandi si bango no tuni yo linga Belvi te po na oyebisa to wele lokote bo wela kanini lokote ba osala ba ona argument solide wa sekino ngaso ya linga Belvi te za pona boye pona boye tant ba linga ba tebe za la lesbienne tanto no ko finga lesbienne bo vanda bo abota kate tanto ko mona okutu ba wela ki mobile lentel bazaka ba ona ba argument solidité o eza kilo soko tunie yo pena ngo lega ni émission na yo to finga lesbienne to finga boto ki mobile bat to finga ki azo wela mobile na kovo to finga ki eso ki ndenge nini problème na yo pene ezalaka nini na Belvi akozanga na ye argument. OK. Vous comprenez? Ezalaka pona linga kete. Oh oui, o linga kete pourquoi? Agobeta betaka munoko pona alinga kete po yeza mutema mabe pour succès ya Belvi, savoir faire ya Belvi et soit kaye amona neti Belvi longwa place wana ekoma ye. OK. C'est place problème ezalaka Alexis. Parce que na tunyo bongo ka pona sortie médiatique ya gola otolandi bene mission façon à se déchaîner pina façon lobby ndinga zo kebisa bino bato famille libota ya bo keba bo ba lo côté yende lo a traiter bino la bandenge to ko traiter bino ba lâche ba makambo belé je crois Rolanda ki yango na peut-être que lo banini par rapport ya moi ba guerre wana non asaka ba guerre esprit contre Imoro asaka ba guerre esprit contre Imoro parce que nga soki na yaka ko défendre boye biso to saka ba mission oyo to yaka ko betara lisolo mingi ko booster mingi star na biso to lingaka waza cousine na ngai vous comprenez parce que nga o tikala omona nga ta mukolo moko te na ye na TV pona finga sila boy jamais nga na ko finga te jamais omona nga na ye na fingi Gabriel po kaka finga ki Belvi
jamais omona nga na kofinga ma Teresa po afinga ki belvité nga na koya kozongisa bango nde na tout droit ke bokosa bato makambo boloba eza bongo te parce que baza conscient ozo comprendre baza conscient parce que lelo nde tozosola no boye bayebi ke belvi aza okapi de l'écriture baza na ba conscient bayebi ke na minute ndenge eza boye so tobi tokenda ndenge musique aza pali aza pere na génération na bango bayebi makambo okapi wana bayebi ke na ti bato tozokenda na so tobi tokende kosala différence to détail yango détail yango kolasa ke belvi aleki bango na minute oyo ya kotia tembe eza te ozo comprendre sur tous les plans na kokoma na bafilme na babone na bakotalama makambo nyonso epuis na kozala na bato bayebi ko jalousie wana nde moto esalaka bango keno koma feti ye fazala okapi biso te mais ça l'effort toyei tolanda sortie médiatique ya JB Mpia na uti koloba tana bango ezalaki mais eza su tana bango te andimi kelelo eza ta bafere ya bapali mariki atanga ya bakombo na bango te pour ne pas léser d'autres personnes mais ye moko consciemment ayebi ke na minute oyo c'est pali c'est fere riti azolanda bango bapropre gaz mpe baza bato mosusu mpe bazali ndenge moko mpe na théâtre lelo bamosusu mpe basalaki basuccès belombe basalaki basuccès na bango oui mais aujourd'hui là bayebi ke la mère de l'écriture le capi ya écriture ya Congo bayebi ke sa belvi bandima yango batika koya kocréer yango baproblème parce que ayebi ke ntina oleka na émission na nga boye mpona kofinga belvi mpona kokosa makambo na komba belvi bato baotala ozo comprendre yango ozomona bazwa koloba makambo ya lokuta na komba bela mais bachange parce que tokoma na temps de la fin nzambe akotuna biso bamakambo oyo Alexis oyo nzambe akotuna biso makambo oyo to so otuni ye ya gola wana so otuni ye lelo so oleki na émission na yo oye koloba ke belvi atongaki Omar ozana bapreuve ala bapreuve te jour yango ozalaki azalaki te d'accord moto ayebisaki yo d'accord moto ayebisaki ye te so video nyonso oyo ozosala makambo nyonso ozongo wapi abisoka yaya nangi naposa video mpo kuna baokonte voilà merci beaucoup Goss Kandi Kambala tokomi na suka kandi na nosaki déjà na bato batali yo nayebi te bato retenir nini nayebi ke famille bota bazali venda scotché balandi biso vraiment bien nayebi te so bato retenir nini biloko nini ya sika oyo belvi kandi kuzina yo aobongisela bato non bato baconsommer film baconsommer film mais vraiment bakende nde baconsommer film ba n'importe quoi oyo bayabola baosala batiango vraiment na motu te bato bakende baconsommer film parce que film wana eza film moko danger batitre nanu kaka bakombo kaka nanu oyokaka déjà ke makambo moko boye babiloko moko boye balinie moko boye tozalaka nango na mikisasa te okomprendre bato focus mpena famille bota focus eza vraiment film batala film baconsommer film na bango yango nde eza kaka meilleure façon ya kobooster star na biso ya soutenir star na biso et puis j'ai concours ezoya quand ndenge publicité ezosalama donc naosenga bato baparticiper esala bien parce que fondation wana ya belvi kandi ekosoutenir baorphelin ekosoutenir bavieillard esoutenaka bapauvre donc par rapport ya makambo wana nyonso donc baya pena baya mpona kosoutenir eloko wana eza eloko moko ya bien donc voilà bato baretenir wana Alexis pourquoi pas napesa merci la permission na yo Cécile napesa merci na famille libota mobimba partout baza dans le monde particulièrement na cousine nanga belvi kandi na kanai na kopesa ye basalutation na ye pourquoi pas na mama Nilumbala na Bruxelles na loloti mbigi na États-Unis na Sandari Timbigi mama Nono Plenge na États-Unis na Tanti Clément Mayala na États-Unis il y a des Ninjonzi na Houston na États-Unis le seul vieux qui nous reste président Jacques donc voilà respect na président vaut mieux le barato zala vaut mieux que basa à 50 voilà donc président Jacques Nevry pourquoi pas dans Lionel Kasso à mon apôtre de partout Lionel Ozo sur l'année to sur la guité banda to sur la guité peut sa position te debi ko peut sa position pourquoi pas na Afrique du Sud na Cape Town na Afrique du Sud na moni trésor ngonda respect na yo Marcel Kanza Kimpio Kim na Pointe Noire na Braza na habité sur na Braza na Pointe Noire donc voilà respect na yo Mama Fanny Tambous Mama Social Fanny Tamboula Keto na Paris et Sandrine Olenga na Paris respect na yo ce gosse di Kambala la tête blamba repassable c'est grâce à Béni Nzila lieutenant de l'infirmière chef Maman Dibin di Kambala respect na sigi libanga na mutu
si babanga. Voilà, merci beaucoup Gos Kandi Likambala na disponibilité. Attends, merci à Batutu au bout ton talabiso. La famille Libota Mobimba, vous partagez vidéo, ça l'a vraiment bien. Vous partagez, vraiment vous soutenir ma chaîne Nabiso, ça l'a bien. Merci infiniment à la président Jacques Depivry pour Couronne et rassembleur de tous les Congolais. La moni boutique d'un bijou mola ton Kanda Kanda AD Circa Savubu. Megatop na India A63 Circa Savubu, on a toujours Megatop na Nyango 197. Référence arrêt major aux Awana Mobimba. Un grand merci na Nathalie Ramazani, Mwasi Nzambe, Maman Namaela, Onyamotema, président William, Ikona, mère double, la millionnaire, mon vieux papi, Mwakana, la carte qui gagne depuis quelque part, Azota Labiso, Namoni Lissousou, ingénieur Hervé Chiombo, big dédicace Nayo, Fondation Trésor Mandanda, Fondation Yabana Mboka, Fondation Trésor Mandanda, big dédicace, na Fondation Mobimba, na Sretino Mobimba, na président Trésor Mandanda, na tout administration. On appelle ce nom vraiment place. Vous allez m'échec. Masikini depuis quelque part, mon ami. Azolanda Biso, Namoni Lissousou, Rigan Matondo, Pal Zouria. Rigan Matondo, Pal Zouria, mon frère, je te salue. JBL Kad Maliroi de Salsa, des fois para canadienne. Montema Louis Coq, papa na Diaden depuis Ottawa, à Ottawa Biso. Mon frère Guylaine Lucinzu, papa na Guyana depuis Cape Town. Ibanga Soukezera Kiayo. On se retrouve à la prochaine.